Digne de louange. Moté mezotinda na yembela nzambe. Mezotinda te na sala lisumu. Etindinga te na kende kokota na bar, na kota na boîte de nuit. Eza mutu mususu moté mané tinda ke ka sala makambo mabe. Mais mon cœur ce soir est indinga pour adorer nzambe. La raison de cette soirée c'est pour adorer Dieu. Soko bimina lié au kumisi nzambe te yeba ko sali eloko te. Parce que ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas l'offrande de Caïn, mais plutôt c'est le cœur d'Abel qui donne l'offrande. Alléluia. Au cause à l'initiateur, mais quand ce n'est pas le cœur qui donne à Dieu, Dieu n'agrée pas. Mais ce qui agrée, c'est le cœur d'Abel qui donne avec la disposition. Est-ce que quelqu'un peut élever sa main et il peut déjà se concentrer? Il dit, Jésus, tu es merveilleux. On peut déjà commencer. Emmanuel Cham. Sois élevé, sois glorifié, le Dieu des esprits des prophètes, Emmanuel Cham. Nous t'appelons ce soir, nous sommes des humains, on ne sait pas quoi faire, mais nous t'appelons Jésus. Alléluia. Banso twimbila Yesu chamakana. Banso twimbila Yesu chamakana. 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 Jésus, je t'adore avec mon cœur. Emmanuel Chama, viens au milieu de nous. Viens au milieu de nous. Jésus, nous avons besoin de toi. Oh. Je peux chanter avec le cœur. Alléluia. Twimbila Yesu, oh oh, oh namotema nanga, namotema nanga, nayembi namotema nanga, oh namotema nanga, oh baso twimbile, oh. Alléluia, twimbila Yesu. Oh, alléluia, twimbila Yesu. Oh, twimbila Yesu. Yemba moteme tindinga. Yawe na mela masanga te. Ezo tindanga na tombola kombo na Yesu. Tindinga Yesu. Tika na yembela yo, Yahweh na yembela yo, na yembeli yo na motema oyanga, na yembeli motote Yesu na lola, oh na yembi motema tinika, Yahweh, Yahweh, na yembeli yo na motema mobima Yesu. Yembela yo Yahweh, Yahweh na yembela yo Yesu, Yahweh na yembela yo Yesu na yembela yo Yesu,
Seigneur, je t'adore. Laisse que je sois à genoux pour que toi tu te lèves, Seigneur. La Bible dit, le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms. Et au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Devant le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Il est celui qui mérite l'adoration. Il mérite l'honneur ce soir. Tu peux lui remettre l'adoration. Tu peux quitter ton état. Tu peux lui remettre l'adoration. Devant Dieu, il n'y a pas de fonction. Devant Dieu, il n'y a pas de gloire. Il n'y a pas de grade. Devant Dieu, il n'y a que son nom qui règne. Il est au-dessus de tout. Oh, Emmanuel Chama, descends au milieu de nous, Jésus. Hey, Razabro Tabagabo Saïda, Isabrata Umaneka. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Est-ce que tu peux élever ta voix? Tu commences à prier. Ma capacité spirituelle, intimité na yo, ma relation na yo. Websanzambe ala musayango, a restaurer yango. Est-ce que tu vois comment nous websanzambe que restaurer katina ngai ko elalaki? Eredo sabrada do kareta zema. La musa oyo nyoso yangai. 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 Yahweh nanga. La musa oyo nyoso. Nalingi na yemba ngona biso nyonso na salle. Oko yemba refrain za facile. La musa oyo nyonso yangai. Alléluia. La musa oyo nyonso. Nalingi yemba kaka refrain za facile. Yemba refrain oyo. La musa oyo nyonso yangai. Yebsa nzamba la musa ba grâce na yo. La musa oyo nyonso yangai. Naimbi na cœur, toke biso nyonso. Yema ensemble na biso. La musa oyo nyonso. Yahweh la musa ba capacité nanga ebeba. Yahweh la musa intimité nanga na yo ekufa. Ba moment na biso ya intimité. Yahweh prière si esila na nzoto nanga. Yahweh
nazokoka kosambela te Yahweh relation esi ebebakala posa ya basacrifice esilanga nakoma pasteur patron Nzambe nanga Yahweh souci ya évangélisation ekenda nasengi lelo la musa Yahweh 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 la musa nyonso yanga Yahweh Yahweh la musa 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 oh et si la poété poété si la poété et si la poété poété si la poété bilaka oyo yanga Yahweh esuka poété bilaka oyo yanga Yahweh nanga suka poété. Est-ce que muta promesse aza tombola loboko likolo? Est-ce que muta bilaka za wa tombola loboko likolo? Aïb Nzambe ke nalingi esila boete balobaki na ba message ya makasi pona année oyo mais tokomo kende vers la fin de l'année ozomona ngote. Est-ce que tu peux profiter pour ces moments Oïb Nzambe o rappeler o ya yebisaki yo Oïb Nzambe ke na yo kasoni te. Alléluia. Davia kwea na sete na kwea na sete esukelanga poete poete sukelanga poete bilaka oyo yanga Yahweh esuka poete bilaka oyo yanga Yahweh nanga suka poete toembi poete 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 sukelanga poete sukelanga poete Yahweh na suka poete Yahweh pona bilaka na yo Yahweh pona bilaka na yo Yahweh maloba yo loba nanga oh esuka poete poete Yahweh esuka poete poete Yahweh bilaka nanga Yahweh nanga esuka poete Yahweh bilaka nanga esuka poete pona bilaka nanga poete Yahweh naleli na motema mobimba Yahweh nabondeli yo Nzambe na lola nabondeli yo na motema nanga oh bilaka na yo poete bilaka oyo yanga Yahweh suka poete to beteli Nzambe maboko makasi betela Nzambe maboko makasi oh le cœur de Dieu zembo ezotalisa motema Nzambe. La Bible dit que David dit que l'Éternel me garde de ne pas porter ma main sur Saoul car il est loin de l'Éternel. Mais je me pose la question, qui était Saoul par lequel que David ne voulait pas tuer? C'était l'homme par lequel il poursuivait David. Il cherchait David jour et nuit. Est-ce que tu as le cœur de pouvoir pardonner même la personne qui te fait du mal? Est-ce que vous avez un motema ya kolimisa même muto yo kangati achela ki au poison? Yango na nzembo tozo senga motema. Sache que ceux qui n'ont commis na motema to komona Nzambe te. Sache que ceux qui n'ont commis na motema na dimension anate
Les gens qui verront Dieu, ce sont les gens qui ont les cœurs comme Dieu. Quelqu'un peut me dire que c'est impossible, mais je te dirais ce n'est pas impossible parce que ce cœur était à David, ce cœur était en Daniel. Il devrait accepter même les forces au lion à cause de la vérité de Dieu. Est-ce qu'il y a des cœurs parmi nous qui peut accepter des moments difficiles pour Dieu? Tolinga nzambe kaka na intérêt. Ce qui intéresse ça, dolingie. Soko koti na kati ya bepreve obandi owanga na nzambe. Nalingi otombola motema na yo lipusa nzambe. Ya nanga motema de motema ndenge nini ya kolinga moto ya bwakeli yoso ye. Motema ndenge nini ya kubikisa moto ya sinye po baboma Yesu. Motema ndenge nini ya kozongisa lito ya moto ekokanga yo yawe nalingi yo pesanga motema na yo yawe nalingi yo pesanga motema na yo. Oh Jésus, donne-moi ton cœur, j'en ai besoin Seigneur. Un cœur repentant, un cœur fidèle, un cœur qui n'abandonne jamais. Mayela motonanga yawe yawe na sengo nini soki motema te oyo motema ndenge nini créateur anzimi créature na ye abeta oyo motema ndenge nini créateur anzimi créature na ye abeta oh nalingi yo pesanga motema na yo yawe oh nalingi yo pesanga motema na yo nalingi yo pesanga motema na yo nalingi yo na motema yawe 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 nanga problème eleki soki motema note nganako kokate yawe nasali nyonso ya pona zala bien kasi suka suka ba problème yawe nakangi ti monoko nanga poto zala bien kasi suka suka trahison kasi pesanga motema David ya koboya koboma moto ya lingise bomanga yawe pesanga motema ya kosalisa moto ya boya ki kosalisa nga yawe pesanga motema ya kolinga moto ya tiela kinga poison yemba nalingi yo pesanga motema na Nasengi yo
yemba na ona salle. Nalingi yo pesanga motema na yo. Yemba ka bongo toke. Nalingi yo pesanga motema na yo. Matisa mungu mwanda mna oka. Nalingi yo pesanga motema na yo. Yawe motema na yo. Ozoemba bien toke matali susu. Yawe pesanga motema na yo. Edo sabrada garete zaya sadu zagale pesanga motema na yo. Pesanga motema oyo misalelaka jugement te nzambe na lola. Olingaka motema jugement te jugement ya yo. Yawe nanga motema na yo. Pesanga motema pardon ya. Pesanga motema kolimbisa ye. Pesanga motema na yo. Pesanga motema patient. Pesanga motema na yo. Pesanga motema ebangaka libulu ya moto te. Motema yeba esi ekoma ya yo. Ata ba présenter libula balion na kobanga te. Pesanga motema na yo. Yawe pesanga motema na yo. Motema motema na yo. Motema pesanga motema na yo. Nalingi yo na motema. Tu peux prier là où tu es. Tu dis, Seigneur, donne-moi ton cœur. Naliotele ma place oza olobi nzambe pesanga motema na yo. Obi nzambe pesanga motema na yo. Esa toko tele ma place tozali. Esa toko tele ma place tozali. Naliotele ma place ozali. Obi nzambe pesanga motema na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, soko bimina lié oyo sans que ozo eloko te pa na nzambe za pamba. Tu peux profiter pendant ces moments. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur. Pesanga motema. Ozana ba problème ebele na famille na yo. Ozana ba problème na ba relation na yo. Oyini ba te belé. Ozoko ko supporter ba tu mususu te na présence na yo. Ozoko kanisa ba mabe ba tu ba sala yo. Ezo ba lusana motema na yo. Sache que ti tango motema no ko demeurer bongo tikala ko mona nzambe te. Pour ko éloigner gloire na nzambe pembeni na yo. Tu peux dire à Dieu de te donner son cœur. Dis Seigneur, donne-moi ton cœur. Alléluia. Pesanga motema na yo. Amen, amen. Tobeteli nzambe maboko makasi.